Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, bandi kuboza na TikTok. Bonjour, 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 bonjour. Na pisino bambote. Abi papa na bana. Tokomi na nyongo ya 5000 ndenge nini. Oh. Ndenge tokomi na nyongo ya 5000. Oh. Nzoka mobali azwa fongo la boîte à lettres. Azwa fongo la boîte à lettres. Moi c'est assez sur asengi ka fongo la boîte à lettres. Muni mikanda o yaka. Ba mi ba lettre ne yaka wana. Oyo soki ye ndako mobali abombi yango. Oyo ya courant, ya gaz, nyoso abimisi wana, ataka wana. Mais oyo facture ya ndako mobali abombaka yango. Apesaka te. Akosaka mwasi esali pasi mukolongo abosanaki. Mukolongo ndenge ezalaka oyibaka yebaka bakanga yo. Ezalaki ndenge nini? Bato baya kotikaka ba lettre babenga osu banani yango ba livrier baye azo kotia ba lettre na kati ya ba boîte à lettres. Moi ça sengi bolanda lisolo na bokebi nyonso bo partager bandiko bozana YouTube bo partager. Moi ça sengi abi kombo nanga intel par exemple kombo nanga mamisa atali yango lettre yango apesi amati comme na likolo afungoli. Afungola boye, atala boye. 5000 yanda kubamba futate. Abi bon, na bombango, na zirambalita maboya. Abi mama Elisa, na okimote ma passe. Mobala kipaka te eloko te. Akipaka bana te, mobali a changé langage. Kaso zoka mbongo akafiti. Mbongo no zoka. Somera mo babilu kwa bana te. Futela mo pe abi combien? Bano déjà ba poussa déjà. Bandeko, mobali akomi moto makasi. Mobali akomi moto makasi. Alingi lisusu kotala makamanda te mobali a changé. Azeli mobali tanga wuti musala lubi chérie. Ebina mbongo aboye. Njoka ngana ebika to futela na ndako, njoka yo futela na ndako te. Ngana zo ka charge ndako pona nini? Yo zo ka mbongo ba mama babandi ko swana ba mama. Babandi ko swana na mobali. O ngai na ko futela ndako te. Boni ni njoka mobali asomba lopangu na Kishasa. Mobali asomba lopangu na ye, mwasa yebite, mwasa ndako yebite. Asomba lopangu na ye. Ni yango boniko boye babandi ko discuter ko discuter comme discussion makasi moto peli etikala mukeba simba na nzoto. Moi sabi soki na yebaki na lingoke na linga ko tikoka ndenge to vivaka.
ba aide nyonso nazalaki no bandeko boyebi ntango oza femme sele okozana ba aide okoki beta porte na social bako aide yo soki ozwi mobali bosangisi dossier aide wana oyo eza obande kozwa ngo lisuki parce que okomi ensemble na mobali na yo bokomi ndako moko ba aide wana ekatanaka sikoyo moi ça zala kisu na aide te parce que moi ça salaka mobali asalaka moi ça gagnera bien mobali peut gagnera bien bazaki na ba aide moko te bazaki na droit ya aide nini oyo babengaka appel te bazaki na ngo lisuki parce que salaire les autres côtés ya mingi na kati ndako biso ndo toyebi ndenge ekendaka papa etali ete moi ça va nous corriger tabi point na singisa ki dossier anzambe pona nini tungoza na biso ka ndeka to mesana kozala moi ça va nous corriger alimbi bandeko pasi ndeko na biso moi ça zolela moi pe lo bana mobali kende na we ezate azotala pe bana marqué mobile yango akipaka bana ti asombela bana bilamba ti akipaka te azotala ka nde kaka soutien oyo akende kotika ke na classe kotika bana na classe na tongo azotala ka marqué kantina bana mususu mwasi moko akaka na mbongo kantina bana alobi na nga mama Elisa beta lisolo na nga balandi Elisa fastina azana posta toli alobi na sala ndenge nini na mobali ya boye na benga na ye na zongela ndenge na zalaki to ndenge nini parce que na zona aide moko te to zona nyongo mwasi mutatali te abisuki na futi nyongo te sa e bandeko ye pele bandeko ye bele ba yokani mwasi na mobali bakende kufuta mbongo wana ndamu bakende kufuta ndamu mobali ya boyi njoka mobali azaki da azalaka da na projet na ye asomba lopango na ye bandeko lopango oyo mobali asala asombaki na Kinshasa mokili makambo mokili matata ya somo mobali ozolala ne mbeto moko boboti na ye 5 bana asali mbala suka eza na base belé lelo bakoma na ba problème ba tension bakoma na ba AVC à cause ya libala à cause ya mobali ya mariage yaya bande ko molingami mobali asomba lopango wana place asomba mukolo lopango ateka lopango wana na batu mibale omuni bakolo bapango ateki lopango wango azumbongo ateki yango lisusu esika moko azoteka ngo na 2 personnes 3 personnes esika mwana mbali wana kino koyela ezali péninsule ya Nzambe patate koti lopango ya ngai lopango ya ngai bandeko bakendeki baso atindi bandeko na ye bakende kosala clôture bakesala clôture ya mawana pasi bakesalisa clôture ya lopango wango bakoma kuna bakekuta clôture de chez Salama oh lopango na biso lakisa mikanda lakisi grand frère tokoti tango tokoti moya ko azokima na toilette ko solola na case de bain na pondike ba case de bain na kati ya toilette mobala azokende ko solola na kati ya toilette atiki salon atiki chambre na toilette kuna comme chauffaki azoganga mwasi azoyokaye petit frère boniko yebise lopango ezanga boniko nazoya na osumba tike nazoya mbongo na nga pasi boye mama mwasa fandi aye pembeni ya toilette azoka mbali azosolola asiliki atoki mobali azobima na toilette akotoka mwasa azotali mobali abiyambo yo somba lopango nga mwasi na yebite eza punition ya Nzambe parce que nga mwasi na souffrir na banawa na ofuta na songisa boye na sala boye bagute ya bana koleata ya bana makambo nyonso ya ngai moko na maboko na nga na tikala ata na €1 te njoka yo somba mabelo bombelanga mobali wa ndukia abima Melisa mokolo ngo na yoka nkele na yoka mobali na nga nkele
Même na mbeto na pesa ka ye lisusu te. Bande ko bande ko partager. Abi na mbeto na pesa ka ye lisusu te. Soki na lali lokwa libaya. Na sala ka su ondenge na bande ko sala te pa mobali nanga. Munoko nanga o na pesa ka ye lisusu te apesa nga alianga mbanga. Na pesa ka ye lisusu te makambo nyonso na kata yango. Abi mameli se sala nga somo moko impossible. Na oka mobali nanga kele. Abi na sala ndenge nini, na sala nini. Bana nje Lisa Faustina, bolobi nini. Na kaya mama oyo, makamba kutani nango. E pa papa ya bana. Eza kutu mwana te, papa na bana 5. Mama za kolela pisoli ya misu. Mobali tellement maloba kitoko sukali je t'aime beaucoup na lingaka yo na kozala no kino liwa na kozala no kino yeso akoya je t'aime beaucoup mon amour. Abi mon amour oyo lobaka je t'aime ya lokuta njoko mobali nanga yaya mobali azan pourquoi azan PC azo fula yo okute na mobali malamu loba merci Seigneur Jésus eza basi belé bazali kolela. Abi fiche de paye mobile ya mona kango lisusu te. Ni fiche de paye na ya mona kati. Mama za kolela mai na misu. Abi mame lisa na sala nini. Na vi o nga na on lekisa. Maka Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles, et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.